Pobo yeba Angelica, c'est grâce à ya Karine. Mais balobi na onyo surtout Angelica salela ye mais $200. Bon pe la onyo stupé Karine a salela. Pas yeba na penante. Azu ya makotier nantango na ba oboka boko pe la équipe nationale. Madeleine otali mwabo. Madeleine otali po okebité. Au moins na batu moko et puis na mutoko ye jour wana zala vigilante. On n'a pas donc ça sera toi na Karine $200 na escanga mutema kangisa telesa 40. Ale benga mutam tuzong ça. Pop biso ezonga soute toi la pe la temps zong ça ti. Oya la biso madame Angelica, okola madame Angelica na yo yakabia koya. Il faut tout. Ah, que botan comment rien était. Et il a été contribution. C'est que janvier, mon gars liste bi, magi janvier ça la raison. Tata qui n'a pas pauvre na mwana zate. Non, tanga madame Angelica pauvre zate. Hein, to contribuer quand dame non to zala ngo. Wala tu ça mambu bodo sala. Tu mets tout monde janvier bi les ketu. Bakenda rapport to zongaka, sala ka boye producteur. Eh atie 25. Ezako siko nani apesi. Ezo ebana te siko to ebandeni ki mutapesi. Mais parce que paraît-il Karine Mokonzi le croise dans la carte ya groupe yem tapesi janvier. Monica, omoni batu tu bazana. Tala tout autour na yo. Soko moni mutu moko aza sérieux. Mais avec la regard mingi ka epa na yo comprendre que mutu aye uniquement pour na ngai. Donc azawana uniquement pour na donc ça ko ba jeter yaya. Janvier ninga tangene eleze batu. Te bolanda janvier te. Bolanda janvier te bolanda janvier ndeni. Janvier makam oye a azoloba ba bimiseli ende ko bimisela. Merci beaucoup na abonné nyonso ya Vision Plus Télévision. Merci beaucoup na attention na bino et puis merci beaucoup na abonnement na bino et merci beaucoup na Bella Dinganga Jerry Kobetox de retour malgré maman Silika qui merci beaucoup na notre coordonnateur Trésor Walukonk, merci beaucoup na Jack Kanangila malgré absence et merci beaucoup na bino tout et lelo Jerry Kobetox na yambi lisusu Jemima Ibele gros bébé de la presse parce que azali moko oyo na likambu ya liwa ya Angelica Madelena azali moko azana ba témoignage ebele même makambu ya Angelica Madelena ezo mema makambu ebele niveau to kendele oyo to moni ba organisation ya bien bambongo ezo pesama mais kuna to mona bo janvier komi ko tanga ba liste ya batu mais ngai ekamwisi ngai ba obache na ba obache muke koto ba lobi o Karine na Sarato la ba retirer mbongo na bango au juste ezanini ndenge nazo monela matanga oyo na veyete na morgue on dirait camion makale ko yakuna balobi bato ebele bakokangama alors na poussani pembeni na Jemima Ibele soki avi na ezanini par rapport à makambo nyonso to ko so la sujet wana parce que lobby déjà veillé après samedi malamoko to bimisi ko madame Angelica kende ko pema na kimia po mbutu ezawa to ebité. Merci beaucoup na ande kwazo sunganga na caméra kuna fongola caméra na pesa déjà Jemima gros bébé bonjour. Bonjour, il y a Jerry Kobetox, DCC de la presse. Bonjour à tous de partout. Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Très kitoko, malgré toi la matanga, mais ça va. Nzambazo Batela, mon boss, JB Koumalou, le vrai pétrolier de Dallas, bah gros bisous na yo. Ado Senga depuis la Suisse, bah tout le Jemima Ibele, Madame Cosney depuis Londres, moi ça Mondele, bah gros bisous na yo, bah tout Jemima Ibele. Je vous aime. Maman Yvette Longomon, ma maman chérie depuis IESA, mais on a bomba à Combo, maman Hortense depuis quelque part, Yepel Ngaraté, maman Liliane depuis quelque part, maman BBC depuis quelque part, donc tout le monde comme le Mboka, je vous aime, David de lutte de karaté, mon grand frère, Yadadima Bibi Mokona Mumbe na Paris, et le boss de boss, JB Koumalou, le vrai pétrolier de Dallas. Voilà, Jemima Ibele et les autres sur tout ça une petite analyse par rapport à Ono Sozoleka pour la mort il y a Sœur Nabiso Angelica Madelena. Lelo yo liste oyo to groupe WhatsApp au Bosalaki pourquoi lelo botaou na bino komi kobima boye ba voice komi côté kama bolobaka na ba comédien lelo ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba voice komi côté kama côté kuna janvier zo tanga liste on montre que quelque part comme ko blessé bandi comme ça. Tout ça c'est parce que idée à ça la groupe est que pas les ketchou mais or na kata groupe à côté qui ba immature oh les tibanani
bato ba misa voice na ba message ba immature baza ba insensé ba ebeloko to yoko sala te ba ebi but ya groupe wana te toza wana pour la cotisation et cotisation ba dika na $20 ti likolo ba kati montant te soko mona ko au pesa 5000 10000 kayo mais to na senda $20 te le bambongo tout les as ndenge basengelaki et puis pesa bozuya moto moko na moko. Donc rien à dire, rien à commenter. Là, il y a moko la moko. Mais autant la liste janvier n'inga tangane et les ébats. Te bolanda janvier te. Bolanda janvier te bolanda janvier ndeni. Janvier makam oye a Zoloba ba bimise liende ko bimise la. Si on a n'y pesi. Et zo ebana te ce que to ebana ndeni ki muta pesi. Mais bazo ba paraît-il Karine Mokonzi le croise dans la carte groupe yé muta pesi janvier. Monika omoni batu tu bazana. Soboka te bato ebele bolela nani Angelica bona passe koleka Karine Bokosi. Poboye ba Angelica c'est grâce à ya Karine. Ye muto ayena baba équipe nationale, ye muta kotie na kati ya comment on dit? Ya nini ya monde o ben internet ba comme ko yemba ba musicien lelo pas comme youtubeuse. Na Karine, na Angelica na asali mingi koleka muninga. Mais balobi na onyo surtout Angelica salela ye mais $200 pena tayo. Bon pela onyo stupé Karine salela pas eba na penante azuya a côtier na ntango na ba oboka boko pela ba équipe nationale. Taka ba serene équipe nationale ba boko da madame Angelica madame. Ebe le ko esala. Et puis sinon dans pifo. Et tombol. Kasi mo pesa na boki binoti. Oh yaya combien de kablaso mon père na kompe abe comme kimi na on. Après la kompe limbisa nga wiki na bossa na ki. Mais on pesa nga bon na leka ngope. Mais ce que yo pesi mbongo no sama ba bossa na libanga ba boaki ope. On se fait honneur. Ale wata pe kuna ba kope madame Angelica Ibraton pe la pa yebe pa Angelica madame Angelica ba misa yemba c'est grâce à Karine. Donc la Karine madame Angelica ta sali ming na vie muto da Karine. Donc tête de la peau na ngeta 400 mais c'est beaucoup. Ce que nanga te de ça 250. Bien de ça $10, bien de ça 5. Na tiens. Et alors concurrence té. Towe la pété. Bozuya mutu atie pour le moment. Aime c'est pas les matins de soukate. Aime c'est pas les continuité. Tu comprends? Aime c'est pas naie et ça qui aime sous alors que aime sur le candidat nya kota la bana Angelica makambeze bela au salle. Voilà, c'est ça. Alors mais koyoka lisusu ke matanga o makambo ebi maka koyoka ka lisusu ke mbongo wa Karine mbongo wa Saratola ba retirer yango et ça cotisation te yo juge ngondé oh mbongo ko dano gaso ebi mandeni elo ka mbongo bindoti écoute déjà et matin muto o linga ba donc ça Saratola na Karine $200 na escanga ka mutema kangisa 340 ale benga mutam tuzong sa po biso ezonga soute to ala pela temps zong sa ti et quand une organisation bien et puis ça la paix que non ma comme télé qui toko jusque là organisation qui toko moko en tout cas félicitations dans les et tali biso te to organisation qui toko félicitations dans les ketchu félicitations na tana mabedi félicitations na grâce félicitations na la mona qui demeure félicitations na qui Barési organisation est bien oui félicitations dans les ketchu mais tout le monde j'avais habillé les ketchu bakenda rapoto azongaka salaka boye producteur et atie 25 eza ko finga te côté ça banaki de 20 ti likolo atie 25 bo so ba mbongo on est déjà à somela ko da billet après tant OK ndisco en espèce mbongo eza te il faut asa makamle ba business ni arrivé mbongo asa ami kata mi boma atie $25 pia boya ndaka janvier te janvier za muto ba PCL janvier ça rando janvier ko vivre te janvier vivre à la rando ntoka mu janvier a olinga que non a finga pa muto comme ça na suka tant pe la jour na morgue ko tant okota ba to tele janvier ngoye ya mona ngobongo bien tout le monde janvier tu j'avais da PCL bon le poani ngamo kunde ko na ngaite ngamo ka tutumba ngaya abina Jemima Ibele Jemima Ibele avec la biso la Chine nini yabenga nani avec la biso la Chine vie de loin est-ce ngana kipe janvier est-ce ngana pa na vali bona na kipe janvier pas benga avec
c'est que mutu na ba fourmi ba pese ba ndeke ba koti nyabi ke ndeko na zara bongo na famille bata bongo bazali ya matumboli to ba bongo bongo za famille moko te to supporter to supporter pe ka bongo pour ndiki ndika pe mba to super msube ba pa mala te to supporter bango pe ka bongo to sala to boka bango elo ka masha mumenu ma soya munono atase mabe oboka to ko lobaka na YouTube mais to oboka te so ka du pasteur ya otala. C'est la famille. Matanga wana lobby déjà veillé mais samedi tozo ki morgue. Mais net tozo moné là on dit batu bako kanga ma po sara to la il paraît-il la ko kangisa batu. Kasi on a zo le bati. Ozo lela. Madeleine nangai. Otali mwa boy. Madeleine otali mo po okebité. O mona ka batu moko et puis na mutoko ye jour wana zala vigilante. Tala tout autour na yo soko moni mutu moko aza sérieux mais azota la regard mingi ka epa na yo comprendre que mutu aye uniquement pour ngai donc azawa na uniquement pour ngai donc ça ko ba jeter yaya sala pena que non ba koto na kata corbillard oya place courage kama dene kozala poto ba ole ka ba le ka vert ou bien na kata mutu ka mutu moko o douceur o lali tomber. Pour moi, d'accord, on l'a fait. Moi, on foule les alakats. Au kim la kata foule. Kaka la kata mutu comme ya bomba bomba. Toko bomba okata ba ndeko na. To bombi to toko bomba na botele ki wa. Soko sali baje ya. OK ko laksa kuna. Encore mikolo na tala na kena ipe crime. Na mona ba vidéo Ba bomba ke. Comme ce ko yo ba bimba c'est qui mademoiselle qui ba betka papa. Ba mission se bimir. Ah, tu avais ingéré tel. Et le mot dossier ba kangele ko ba dossier belé. Donc to ya onsele mena yebi ke nebi ke sara loba ne kaka maza vraiment fi ya bongo te te mais même so ko sala ngo te na ndimi na te ndimi no te ka sala ngo te la caméra non je pense pas sala ngo te ta sa te ntolo bela nanu je mba ibele tolo bela nanu likambo liste bato ebele bapesi mbongo kombo ebimite nzembo komo yemba makombo na moni wana bien ngote bato tout apesi ko mbongo na ye komo ebele liste te wana yaka bato ba oluka ba problème nanga lia $20 à mutu be $30 à mutu be 50 ata 100 200 ngope nanga lia te mutu pauvre kuna zati mutu simba mbongo wana surtout aussi mbongo wana papa pauvre na manga mwana zati na tanga madame Angelica pauvre zati to contribuer quand dame non to zala ngo wala to sala mambo do sala et décourager biso mutu so du problème mo bata liwe te soutenir po to mona ka ke non uzo bala buzo bezala bo mona ngote et dame ce que non nga tia mbongo mo be menazo non vous allez un peu décourager tout ce que le kwana to kuna madame Angelica na boboto na kimia na bolingo pe na lisanga bantu apoto ba otu nanga so na tuni question te to silisi ba otu nanga mbongo wana to bo kongolango. Voilà. Net déjà famille bango bazu sal na nema. Bas avec abiso to par rapport à la musique. Le quoi abiso to ba youtubeur. To ko doter musique o ba déclarer ki. To zwa nini orchestre moko ya ba interprétation ba kozala wana o ba kozala na biso banda air to tie bango c'était 20h ti commence na ba 4h ba kei na ve poto la tête to payer to s'ennuyer pété. Ba live na so na kimia biso zo kinini wana. Ça me fout $2000 pour nous on la liste. Et kozala ki to kozela te to sa polo. Polo pona eza ba mbongo. To kozo ba 200 c'était esprit de vie donc louer esprit de vie donc na famille kasi biso to kozwa lokola deux moko to tina place ya famille parce que famille bango mo plaza dans l'organisation na bango to quoi 3 bis na biso to tia wana to telemiso wana liboso wana ya presque to te bâche na biso ya elongi ya madame Angelica dès que ça ne va pas juana ils a rappelé Simon babasha minene ya peka dépense ko ça va polo ya peka dépense ozomona ko louer pas biso na ya pe moindre te tout ça ka ba dépense tant to sana to qu'est-ce que to longo pe mbongo oyo ya ben de consolation voilà oh to komela moko moko am souper ndenge pe na mona pe ba tolinga pe ma VIP ata bloko les amakasti mo ba sandwich wana ba ti ba saucisse na kati c'est que moko alelele wana oyo ko tikala tozuango ekotikala wana nde ekokende siko epa ya Sugar ekone pa ya NG na bébé na psa mobile comme na to yebi wana vidéo to na maloba kaka to komboko monango parce que musenzi azate mutu pa pasa ate na kata groupe wana azate ah là là
Voilà, merci beaucoup tokomi na suka malgré tomoni Angelica Madele na sali kombo makasi mais bata maboke ba beti bino kara to ebite bwana problème na bata maboke ou bende. Faute bata poto. Tout ba dossier bata théâtre ko finga puis bata ngo poto ba ki coller ça na madame Angelica. Yango moni nani? O la kana biso madame Angelica, o ko la madame Angelica na yo yaka bia koya. Bela pa ka motema kanata koya na ye. SPP so kazana kina koya bakti ba comédie bele bomo ba yena bango et nango te ke koke bimité total la bango le samedi ata peso ba yete te ata so ba yete ba pela ba tournage ba pela ba problème mais quand même moko faut ba ya ah so ba yete pour votre information Renate Ifoku ah que boto comment Renate te Renate a contribution. C'est que Janvier, Monique liste, mais Monique Janvier, ça la raison. C'est tant que la deuxième personne, il m'a dit deuxième personne. Renate Ifoku a ses contributions. Ça veut dire que ceux qui sont représentés par Renate Ifoku. Voilà. Très bien, merci beaucoup. To komi na suka, j'ai mis belé un mot à clôture pour na émission au na passage na yo et puis bambote na on a banana. Ah, Yakobe, na monyo kwa fona suka ça monsieur pa na yo par rapport à madame Angelica na lobi moi trop. Nazo senti on dit na comme on dit nazo perdre on dit na comme même souvent déshydraté on va se porter à l'élo bon on a belé na lambo kaka. Ça veut dire que nous sommes à l'improviste. Nous avons une tournée, mais le cas va décoller. Nous avons la vidéo, il y a la salle. Donc, nous avons la vidéo et belé. Nous avons j'ai madame Cosneya, BBC Anakina, maman Belgique 4, maman Yvonne Longomo, maman Yvette Timbi à la japonaise, maman depuis les États-Unis, maman Hortense Zaidon, Bilamba Koutou. Il n'y a pas de message n'est commis. Ah, ok, Bella. Maman prêtresse, la patrona, maman présidente. Bella dinganga na yo kaka yo maman ya senti. Je na biso commis. Ayoki. C'est comme ça là. Oui. Voilà. Na pesi mbote na mon boss JB Kumaluta, les boss très charismatiques, FM mon papa social, bato balinga jema ibele, je vous aime, je vous adore. En tout cas, nzamba sa bolamu non na le ka a minte ya ko bokozo mswa benga na kioti numéro benga ninga wapi yo peso monsieur ici voilà plus de 143 89 155 41 67 plus de 143 89 155 41 67 donc ceux qui au komelinga to sola et les cas bien voilà merci beaucoup. Voilà merci beaucoup gros bébé de la presse ya kozana na même plateau ko sala analyse oh merci beaucoup na bino tout bolande biso na Vision Plus télévision merci beaucoup à tous les abonnés merci beaucoup na yemoko mabela dinganga j'espère que message est leki merci beaucoup na Nancy Zingu penalty valable sponsor officiel à l'émission Jerry Kobetox émission Loba Vérité et puis Kuna quoi merci beaucoup. Et puis boutique La Destinée. La Destinée. Chez maman Germaine depuis Allemagne. Bah gros bisous maman nana kolu nanga mon nene koya naza tranquille et puis na pesimbote na maman Nicole la gérante Nicole Landoui. Nicole Landoui. À Solara Play. Tara ninga Solara. D'abord ici il y a tout. Il y a les habits, il y a les sacs, il y a les ballerines, il y a les quoi? Les catchs, il y a de tout, les parfums, tous les mafoutas, les balles de Mikolo, tout. Ici, il y a tout. Voilà, merci beaucoup. Quant à moi, Ngapena Pessi, Mbote Belena, Blandine Bassé, les boutiques Boucle Création. Na Isangila na 23 na bloc 2 et j'espère que les canaux reçoivent biloko bien babilamba bien ba t-shirt bien. Quant à moi merci beaucoup na Montréal à Simbele biso caméra vraiment le combo na Nzambi Jansi merci beaucoup mon frère Jansi et merci beaucoup na bino tout tokutana la prochaine occasion tokutana bino na matanga mais caminho ya tomutuka ya makala balobi ko ya na matanga wana ekoya wana jemima tokosuka wapi bye bye.